na chain long tona cheli boko ne lomba bilongola yo mobala Micheline osombelo ni nango a biloko ne za te na alimentation et comment ki na moment oyo biloko anda ko so bolambi yango so na lia yango il faut après 2 minutes mon Micheline a benga abi biloko oyo zo pesa ozo lamba wana il faut pesa maman bino alliant parce que moi na kata libumu azana besoin ya biloko wana pe betongo maman leki zaki rolala mbala moko abi eloko ni na kweli ngabwe eloko ni na ngobwe ya ko telanga na baby mbala moko na zoya na bine ekoto place ni tant na simbie mbala moko na transmettre et le temps matis ko maman bani ko melata maman toki ndenge mona kama tanga mbule tanga nepe mutu mususa ko sala invocation ya makila ateka ka sani ya pa mananda kune azali pe ko invoquer na moi place nanga na sala ka hotel nanga na fukami na bani ko invoquer maman tango naza ko invoquer na balu selongi na sima bona peut-être okaka mutu azoloba langue mais toyeba te langue nini azoloba hein baka okoko korobo ezali zonga tona na bando balkona zo mechana benga baby omo sesa nga ba jeminye yoko maka mutu il faut kanga na lobaka yobite mama bino deja komi mutu na biso pani ba jeti na niveau zonga tona siko tala mama na tala siko mwana ko se former pena mais azano mukeli wa mwana mais mati fani a telemi asimi nzete koto asimi livre mobo baby baby mwana o azo aza puissant be mwana wana na kati wana azozo ba nzete donc na kati alibu mama na omono lokola mboka mususu ndeza kuna waza wa boni nyama mwaza na zamba azaba tash boy na bonga nenya mabongo soto na bongwani miso chance ko maki nyoso jaune ange o ba pesa kanga wana mbala moko apparaître mati fani alati bagan mama bandiko balu libumu ngaba libumbu endeni bake ba intervenir maman lorsque ba intervenir maman Let's go. malmo be singai zo liboko na yo chain olongi nazuma moko liboko na chain olongi tona chain liboko ne lomba bilongola tona longola talisko liboko na ngai na moni elongine et apparaître malmo na kati liboko na ngai babi moni ngomoni ngabia na moni babi si moko espana babi yo pe tala liboko na yepe mamo atali babi singai lorsque vous en a besoin na yo o bando sentir liboko na yo e bando trembler so liboko ne bandi ko trembler yo fonga liboko no tala sauf qu'on bon otali a ko yebiso makambo za ngo besoin yo poko yebisa ye so que posa na besoin autant que kozoka posa na umona ye yepe mbalma sa nini a ko sentir boko ne kuna e bandi ko sa ba vibration mabe OK ça va cérémonie silaki lobino na tongo na part encore na kati ya douche ya kati ya place na kindaki église bande ko na biso o ya mikolo ya suka elongo na Yesu Kristo likolo nango ezalaka na mutonga moko likolo lo ya songe boy. Et là on attend on a la muki ya bisinga il faut obima o continuer ba makamno msusu eza ba vie na yo kino continue. Et là on a bimaki na komaki justement na Pascal. Tona comme na Pascal et là na monaki bato ba oteka ba biloko bele wana. Et là tellement ki place on a bien no kinzala na so meloko na lia. Et là na kena somba siko eloko uta mama mo atali ngai. Abisinga yo mobala Micheline. O sombelo ni nango a biloko ne za te kena alimentation na. Maman na tali siko tona nisiko tala na bani siko ko invoquer be esprit on invoquer maman na senti liboko e bandi ko vibrer. Ton liboko e bandi ko vibrer pas na fongola misubwe na moni deso na pese ngai. Alobi na ngai o moni na oteka biloko wana maman na biso oh maman na bino ndeni mama ko fi mama wana ze mama mukolo. Ebisinga o solo na mwana ngai. Wana mwana ngai na physiquement bo siko solo ni physiquement même temps na solo son esprit. Abi wana mwana ngai kaka nengi yo pe o tie mama na ozemi. O mona pe mwana na obotama ndeni bozala na mukili o invisible na mukili o ezali ya invisible. Donc so ebisinga ibongo maman na koma oui
eza ya solo makambo ebisa bisinga oui wana mama na ngai mukili ye wana et alors bien mettre dans les Seigneur ezana batu mususu oyo bazana nous délivrer peut-être à participer na makambo oyo ezali spirituel ba femme de nuit ou bien ba mari de nuit ayeba ki soki ezalaki na impact moko oyo esengaki pena azala na semence moko na monde invisible ayeba ki ezana batu ebele pe babota mingi na mukili oyo wana bakoma pe mingi jaloux vis-à-vis na aspect physique ya ba mama misusu omona mama misusu azana ba problème babota mati fani cause mingi pe ezalaka ya bana wana tokoma place wana mpona koexplike malamu ntango mpe na bandeko bon lokwa biloko eza te na kelanga bite abikende kosomba biloko na alimentation na ntango nakomi na alimentation na tali likolo namoni sina ya soso alors sina soso wana ezalaka misusu omona ngo boye te ifo ezalaka na miso oyo ya biso tozali nango ntango namoni mama na koti na alimentation na biabotela ngai demi kilo ya cuisse ntonso nasomba demi kilo ya cuisse je précisement ke nazalaki na Pascal ntango nasomba demi kilo ya cuisse moto oyo bandeki kotekela ngai azalaki ya simple moto akata bacuisse ntango natali ngai alobi na nga oh serviteur Jesu abi obi ngai ndeni abi maître na bio maître obi ka yango be ndeni ngabi te tela ngai mo biloko mo abia na kiolia yala abi misele ngai misapi ya bato donc biloko oyo biso to bande kolia do ba misapi ya bato sous forme ya ba kilo physiquement ta misako spirituellement boy na mona ngoza cuisse o ba katika na biteni apezenga na kilo mais spirituellement ngana mona ngo eza ba misapi parce que na miso bo moto yo mona ngo cuisse mais na miso molimo eza misapi ya bato parce que ngana zayi moto nazolia ne misuni ya bato nazayi betundute na lia ba cuisse oyo bato balambi tango esili matifani na zupe bilo na ngai na bimi na yoko matina ndako na maman fona la mabilo mo mabe anga ko frère baby si je comprends bien même maman ba frère baby aloba ki frère baby anolinga scolaire bilo côté na ndako o ba olamba azolinga scolaire yango te so bochele bilo ko azo saboter yango c'était dû à quoi c'était dû à bilo wana parce que et comment ki na moment oyo bilo ko ndako so bolambi yango so na lia yango il faut après 2 minutes donc fona sentir bilo ko nyonso e bando sala ko emata donc fona sala place où on a zali na déplacer na sala ko mutu na kimi kotuna laksa bino kotuna sala ni na ngwana donc place wana na kina fandi il faut biloko na nyonso mati fani ekobima na biloko na liaki pendant même si na butu donc au senti ba biloko na tout il faut ebima bimo ko so nzala donc il faut que nous le soit ba makila mutu o invoquer bando benda mutu makila parce que to bande ko taba tu misusu ba épingle na tona nzoto na ko fanda na jina nga mena zo ko invoquer na benda makila na izokota na jiwana na omele yango elo ba kwisa mama ndola manda ko no sima ngo ide do atalambi yango kaneti litoyo na litoyo kana na litoyo na soka tiki kaka bosone na fongoli kaka couvercle boy na talika no oze ya bango na tiki vombe kutu na benga bato libanda so mama zate ni na bengi bato na maele boya bolia biloko oyo ngade no tina ngo lia koto na uti mo bato mso basele ba lia ba mais nga bilo wanda no lete parce na misele mingi na cher humaine et alors tellement na komi na kutupe mama nga ngapela zoyoka nzoto biente oli na nini ngapa tablo na ngo ka yango mala moko no ka mama Michel na benga abibiloko ozo pesa ozo lamba wana il faut pesa mama bino alliance parce que moi na kata libumu azana besoin ya biloko wana pe c'est vrai habiter il faut pesa mama parce que moi na ne faut aller biloko wana parce que azolia biloko akolia biloko na bino oyo wana mama na bino azolete ça fait au moins quelques semaines oyo tout moi na wana azoliati mais bon ça va na biloko wana mama bana bani ko hospital na lambi esili mais maman somme ko si kwanga olia bitete na olia kwanga na olia biloko ote na besoin lukina kaka jina maman lia kaka maman ko no ka maman jina benga so bien so ko tu ji passer pe kaka bien yo luka sko makila moko bosa nini okoitango na kati ya jiwana et alors à l'époque Matifani to bana fana na maman likina biso na si témoignage yango et cas parce que to tika yango te photo bete yango parce que ba comprendre tant na kina sombe jina nisko tala na batu tout bazana batu tout no me ko ta be pengle tana nzela boy be pengle ko ta bango te so na tie pengle pona benda makila na ko tona kata juan et simbati et on a bani ko ozonga comme liboso porte ndako bonata mama leki na biso afin na veranda azara pe malade asape na malade mais malade mo te kino na ajo akomena na ngani 6 makila et le temps so na mama ji yango bia ji yango pesa ngana mela et alors azuje ba no mela mbala mo banga na zo pengle na bwakeli Matifani alors Matifani eza biloko mso komela biso même so fa na bato eza biloko mso ke betu na nzoto ko za na bitidi tele mso hein o mana ko longola yango o bo saboter yango ezaka mabe donc lukaka loko lem so sentir le mot kwelelio luko sa geste ta luko kangango o me ko hotel yango parce que ça biloko mso to bande ko bwaka yango ezaki so ke kweleli mutu ezango physique spirituellement mais so ko bwaka yango bo so ke koti na nzoto mutu mususu o mona bimi loko la poso mukoko dia ya avocat o ba 4 mois muke wana okati mo mboma avocat muke wana mo pembe wana o mona mbele bimi mo pembe mingi to no c'est la peine so mo ba nyama mo ba kota na misu et le banyama ba kota na misu misu za normal même susu mingi ezalaka satanique et alors na bato oya kati ya kindoki ba comprendre phénomène wana o mona mususu lo ba ke no soko bande ko ya nzela boye o kiloko mo koti na misu baluka mbala moko pesa mukongo oto bande ko kini o mona pelo kona sala nini elongwa so eza pe ya bondoki
au senti mouvement au salika kawana yeba ki repousser esprit wana mais inconsciemment mais ba tout ba yebi ba pratique wana ne ba sala nini ba bi que non entre biso pe na biso esprit muso pe to mekana ba ko ba créer le lokomo peut-être place au kende makambo za malamu yoko makuna boba no mona mabe peut-être place au kende ba lo ba no makamalamu yo mona kaka toujours makamabe ça ba fréquence ba phénomène biloko to bande sala na kata bondo donc na betongo mamaleki zaki rolala mbala moko abi eloko nini kweli ngabwe eloko nini ngobwe yako talanga na baby elo tonga beni nanga ya tazo benga na yindi mtabwaki tonga binanga yako tala nanu baby tonga nazo ya sikoyo mbangu maman Michel singa baby transmettre à une grande quantité ya makila tona besoin nango elo tonga komi matifani ezana puissance o ezalaka lors ya transmission yebandela face à face mais deuxième séance to pesa na sikoyo yo muto na pesa sikoyo mukongo pour nous coacher sikoyo bakalikis nizaka puissant encore et le temps soit baluki baby sanoki tonga mbala moko nazoya na bine écoute place ni tonga na simbie mbala moko na transmettre et le temps na transmettre maman loko na igwana koti mamoti et yako hotel ma directement na ba grand acteur et telemi ana katika tonga telemi sko wana mbala moko na tala sko jia mama e bandi kokoma lokola diloji vrai ji e bandi kokita ji wana sko makila mndeko na moko mama leki e bandi kosala nini e bandi sko komata mama ya ndeko na la richa o azaki na témoignage. Et le temps où Mathis comme maman bani comme melata maman toki. Elle se dit ah baby na sentir bien. Est-ce que vous pouvez sur mon côté? Maman Michel abi baki c'est là baby. Ah ok ça va. Donc Mathis vani depuis na sala kilo kwana. Na koma ki otuba comme ko bali kola maman. Donc na koma ki sous 100 francs sala. Na tele maman ba na kila somele maman DG sous sur rouge na na PC. Donc ce bani comme bandi comme mela. Maman na docteur au place biso qui met la place au ba pasteur ba ngara demo abim sur la poissa. Elle est place to kimaka maman est médecin na benga allo baby ozab nena maintenant service mon sala awa moyena déplacer ça te ono mettre kotika ngaite antoine na bofuna zongi sa makila mutu mobo ine na zabu mettre na kuna makila mobo na zabu fo ba bino yo sofe ko tane ko ta maman parce que maman azana mutu na ibisa ki wana ni maslo oye bien abi oui mas kotika ngaite ne fils qui a 30 cc parce que toujours la makila ça toujours ba cc na bon ça va non c'est la transfert makila et là bani maman ko sala transfert makila ndenge mona ka matanga mbule tanga ne pe mutu mususa ko sala invocation ya makila ateka ka sani ya pa mananda kune azali pe ko invoquer makila pe apparaître na kati anda kune ndepe na kati bondoki ndenge pe salema et alors temps invoquer maman ah baby ça va merci ça va mettre ngabi OK mala moko koto mama zo toka koto mama telema ke pisse nataka mama leki alembi maman Michel singa stopper tikile wana tota so peut-être ba bozong se makila ngabi OK ça va mama leki akomi pembe sur place malade et ça aggravé encore. Maintenant maman tona telemi maman singa baby zo biloko na oli yango na zibilo na tseli kwa mesa mama leke lisusu o baby tsanga na lia biloko ngabi yaka stoliat azuka likwitse liboso ate ya mibale tonga kotika kitarabu boa bandi ko sanda tonga bandi ko sanda alembi mama yo continue kolia ngale memeno hôpital mobile ko ta en 7 babete elo na bimina meno kino hôpital boy na ta bana ni bayoya oto okene boete il faut que ça tout okene ka hôpital parce que mama belimi na ça va bokene pourquoi tellement hôpital na koto maman tata mo senso kufa mal que son kufa ki za peme ba meka ka kwa hôpital ya mettre na biswana tonga ko mona boy ba lalisie aba maman boy ne pal boy ndeni maman ko yimo maman le ka bi oh nga penda na ajwa ngana ke sila makila mbala moko abani ko suspecter aba baby nga mwana na ngana mona éclairté baby makambo mo sala ngana mona ka bien te ba maladie boy ndenge nini amisukile ka bon ngapena tikile na maman pas continuer na kule tonsko maman ali maman Michel singa baby porter lunette no otala makamni ne legal bon maman bino tandis que otala maman na tala sko mwana ko se former pena mais azana mukili wa mwana mais mati fani a telemi donc mwana azana ba bon zemia ba 4 mois hein zema 4 mois parce que dans le monde spirituel ils ont une détermination de 9 mois ben 8 mois mwana ko bota maté même si mwana monde spirituel même si na 2 mois ko bota déjà 2 mois bota mwana normal mais là tant babi singa baby tala na tabna mwana telemi so tant telemi asimbi nzete koto asimbi livre mobo babi baby mwana o azo aza puissant tout cas baby to belun to ko sala te tala ba mystère mwana ozo ya osala mukini parce que mwana o soka ya ozo na charge nan parce que nga ba ange o bo pesi nga ebele ba sirene bo pesi nga jusqu'à présent no ba tena okena ba ngwa pi place otika bango eza babi ozo la calme biso moto bini to pato dispatcher ba sala pendio babi OK ça va ba mwana tabi mwana wana na kati wana azozo ba nzete donc na kati alibuma mama na mwana lokola mboka mususu ndeza kuna azo tambola na ye azo kinda mais au phénomène basinga okomona ezela tongo ya na mukili elo to lala ki petit frère na biso mwana suka na biso komuniza Caleb elo lobi na ngona butu to lali donc mon cloche à dos je dis bon 3 fois mon pas na sutuki na ki na moi place na nga na sala hotel na nga
na fukami na bandi ko invoquer maman tango naza ko invoquer na balu selongi na sima bo na sate mopepe na balu selongi na sima bo na musko elongi o na mona ka liboso o pusana ka pembe na ngai na mona longa sko ya apparaître mama Tiffany pusani pena pembe zelo mwa munene pusani pembe na za mande sko ya pembe pa za pembe a pusi pene longi ya bisingai baby oza homme fort ngana osala moto makasi na sia mukili oyo na kolakso ete ai na musika oyo jamais okozana ngai lelo ezali journée oyo mwana oyo azokutama elo après nini oyo yambela mama tuna koyambe na otie place ni babi ba espoir to zana bango wapi oza bona kata ndako na bino ndako na mineza ndako te eza esika oyo ba sirène bazofana ye pe akozalaka awa yo za déjà prêt ya yambaye parce que cérémonie eselemaka lelo mama bandi ko balu libumu ngapi libumbu endeni ngabizana na lukana no métro na mécontent infusion na kila zui métro infusion na bandi ko tie libumu mayo ko te bandi so libumu mama lek pa bien te boye to mona sima te to na hôpital elo ba kitana hôpital ba masse to ba ko hôpital ba masse ba tel ba bino azana kyste na niveau ya vagin il faut ba intervenir na kyste ba opérer mama kyste to ma komi kuna ba bino il faut boluka mbongo moko ba ya osele kyste wana kyste on niveau ya vagin ba ndaka mama mona ngote mama bité ça fait moi mikolo tout non senti mbuma moko ebimanga na sema na comprendre na ngote me ngai mona senti ezali kyste ezali mwana wana loba bisenga il faut botam yalo nena zongi na ngape na ndako na fandi ba mbongo ezalaki wana na kangisi grande sœur patana masina babenge azupe mbongo atindi pe baby bong sa chemise lobi na ngope merci Matifani lobi na ngope bake ba intervenir maman lorsque ba intervenir maman ngana tikale na ndako na tala mbala moko koto na salaka ma place na nga ya prière na tala boy ba livre to ezalaki wana e bandi ko poussana Matifani zo poussana physiquement boy parce que na ndako nga moko ba livre to bandi ko poussana papa livre boso ko pou ya mi bale pou ya mi sa pou pembe pesa na fleur mo be fleur na koi non de ta ba bloko tout na tra likolo na ba parfum ba bloko tout et koi place on a mesa na tikale ko vide na tala sko mama ko smo bisinga yi soit elamba ya pembe tanango likolo ya mesa wana mama elamba pembe na zonga babi zwa kaka n'importe quel elamba pembe za na tanango place wana yalo na zwi elamba pembe na ina tandi ton na tandi elamba pembe mbala mona tala boye elamba na bandota bando bota makila elamba bota makila bando bota makila mama na niko yoka sikoyo soki mwasa zo bota ba cri au moins salila nazoka même ba claque sur maboko nazoka ngai soto na zoyoka bongo na bando santi sikoyo présence sikoyo ya Micheline bandi ko kita ton Micheline a kiti na tala mbala moko ange oyo ba pesaka ngawana mbala moko apparaître Matifani alati bagan elo balati bagan ngozela ko la place ta ko kwa mwana alati on sikoyo na maboko boye abandi ko pusana ayateka maboko likolo ya bilamba ndo misamakila ngamo tu sani habite diriger accouchement est-ce que maman est le service ngam tu no pese ordre habite yo ko bango te ezana ordre ba pese ya sango habite bino baba ga ozala na sous ordre na ngai comment fait bino mo musala ya sala habite tika sa musala wana maman Micheline la bimi to komiso na se ya mai maman papa Matifani tabwe ba mwana moko ayobi ma bébé to mwana wana bi Matifani azaki analyser ki moko appeli seki moko na sima awa ana mukila mais mukila ngo esala flèche sko afandi akanka mabuku kwa makofi boy mais elongi ya mukolo so afandi ka likolanda kwa boy Matifani ka somo lisu son corps encore jour wana lobi o je respire no singa yoku to banga te e bela bespo do misana mo o bangi na ngabi o muto za boy babi wi ye wana nde to pesi mwana na yo ubando bokola ye yo na mama na yo mbala moko tonga lobi bongo mamono ko yo voix mbala moko ya mosandole la esili babia ok accouchement et se diriger bien Matifani makila obima ezaki makila obimi ya boyi ozo mona ozo simba mbala moko ba singai pusana pembeni ya makila wana banda kolia makila wana baba na ndolia makila babi oui banda kolia makila na seza na mesa wana na Matifani nesi bongo na mona neno banda tena simona maboko babite se concentrer seulement invoquer l'esprit no nyoso baya et Matifani to mona maboko na bandiko ko invoquer l'esprit no so na zelena to na bandiko invoquer na bandiko invoquer na ndiko invoquer na no invoquer Matifani bongo na kinyama mo za waibo nyama mo za na zamba azaba tash boy na bongo na nyama bongo to na bongwani miso chance ko makinyo so jaune besinga vazi to mbina wa vazi Matifani na comprendre te momo wu na yeba lolia ba makila wana lolia ba makila na zola makila ne lamba wana na lie to na silisi Matifani to ce qu'on a sisi na kiti ton
telema bona zongi siko mutu na yo ona siko na zongi na eta oyo Jesu abatiza ngai na mosiko nzoto mobimba ebimi poso ya nyama nzoto mobimba na makolo tu na komi lokola siko nyama elongi tu ekomi ya nyama besinga banda lelo na ba voyage no tu obando kinsko na aspect o aspect tika nango nyoso yango elo mati fana santaki na komi na puissance moko extraordinaire ba manzaka ebimi na komi somo na vimbi donc mystique donc on a silisi bala moko ba singai saluer maintenant Micheline na saluer Micheline na ta momo ba ange wana tout ya ba sirène wana tout ba bimisko na ndako ba bandi ko seka. Bientôt, nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la cible. Ouais, relax. Je suis ouais. Mais oui, il y a des clips on va faire la gomme. Soyez au moins parce que c'est pour monter bon maïlo a besoin de mais oui et bon maman mis yo mis sur la carte c'est yo yo monte à ma bé Bino pardon quoi spécial ça et combien tu n'as et combien tu n'as et combien tu n'as clip ya évangéliste ma phrase là on va te faire aux assos donc c'est pour la gloire de Dieu bientôt donc à l'issue. C'est parti. Loboko epesaka ekopesa lisusu loboko ekabwisaka ekokabwisa babandi koseka babandi koseka babandi koseka babandi koseka babito yemba babandi siko koyemba bayembi banzembu bayembi babini ti cérémonie pesili ngapemba moko na yozonga to na zunga na porte kokoko bafunguli porte na bimabona moni grande sœur ono mama dia basili se bongi o memele mo eloko moko ya olianga ba bino ba basi boya bolambele bobo memele o te alobi yo salela e ngaba na senene mo so yo salela o te yo salela
na yebima na sombeli parce que on a peu mingi ba légumes na sombeli légumes to na légumes na nzela ba singa te il faut renforcer makila ko pese légumes te keni renforcer ka makila luka ata ba biloko bebongo ba rognon mais oza rognon te za ba fona ba pancréas bisangise yango kende pese ali yango esali bien et na somba ba biloko wana ba foi au mona msupe za la foi na miso bo moto boy ozomona ngo foi ya nyama ou bien foi ya nini mais na kati pena nini ya spiritualité au mona ngo eza pena foi pena ya moto pena o biso do bimisi to pesa mpe batu miso bazolia même si na banda ko msusu pe mingi bazolia yango mais o ezali déjà purifié na kombo ya Jésus ezalaka toujours etikala musuni ekozala pe ka musuni na kombo ya Yesu et là matifani tangu tokei na kitikela maman pa bandolia en tout cas ba selinga bien batunga pena bien docteur kuta bien zango elo mweza nango ya gravité za simple kyste na ozunga nganda kuti poko afuna zonga olonga unda kutika noka awa non alande na bia bité na ozunga ndako elo matifani mama zonga ki donc je pense avec les délivrances peut-être nzoto ne e kuzonga parce que nzoto wana za nzoto na été parce que mama za ibena muta munene parce que vis-à-vis makambo ngana bende ko lesa ye bablo na neko sala ne sala ki bongo elo matifani tondo zongi na ndako mama bisinga neza bengana za ndako il faut bano sanini ou bano soutenir parce que tikela ngai petit ça na ki ne mamune ya classe petit femme sous na botala ki na TV bando balandaki akina mi mama babale tikela mona su lobi nango na tongo na lamuki ezaki dimanche fala kine dojo na bitin donc kine botina sala na mama le moins rapide moi ta bana dojo benga mais bité le les prière remerciement le lot sala gona ou tu tes prière remerciement il faut te remercier Dieu sous il faut ya déjà avant OK no ya na bali ko lambela mama alors jour ngona kino somela mama biloko na kino kuta biloko to ezala kite na kino kuta likolo ya mutu nde ba dembisaka parce que senga tiaba taba nde ba dembisaka wana nakomi place on somba zaki vie mo buto tanga ko mode parce que za mutu moko boye yebali mo makasi pona ko créer ba nuité azala mo alimentation munene ana mboka alors telim sami ba kuba ba nyama minene ba taba tout wana alors azama mutu munene mingi ben alimité azapela moi flat nae na vivre frère nae frère non ndi bato bayebelaki oyo azapela moi flat neza mopanzi ya 17e rue face à face na tekela ne bato misunya tekela bato biloko mabe makasi azapela mutu munene ayebani parce que azapela flat neza pena terrasse na boîte na ma place pena bato bayaka pe mingi ko se détendre nango za na boulevard na parce que na habité ezaka na 17e rue na 17e rue avant au ma place mususu ya moi VIP pe ezala kana mais yazana mopanzi oyo omona bamba ma spectacle munene bato mingi baleka kana ko se détendre na boulevard kaka munene wana et alors tona komaki wana kutaki mingi makolo tona kuti makolo na talibwe likola moto na zonga na bia alors so matena zonga tona na badoba kuna zo mechana benga baby omo sesa nga ba jeminge yoko maka mutu il faut kanga na lobaka yo bite mama bino déjà komi mutu na biso pani ba jeti na niveau zonga kuna ko sombele bloko wana ke yoliango tellement comme déjà ba kona ba bloko mosu ba lobi faut ko otosa na yo zonga matenda na zongi na bi ko katela ngate ya 3000 te esinga ya 3000 te ya 3000 te ngabon so limi ya 3000 te to sala échange abi bébé chance na ngabi tena na carte réserve na ngai na sana moi eloko mo ezana libana oyo ba réserve o to bomba mingi bana o to longola lemso na babumwa bato to longoli mona to chile msusu o to benga ngomium to longoli mona lemso to che complication mo ya avortement au fani be 3 mois 4 mois moi moto c'est au sala avortement on a compté basé no zo ebima mingi to so ne bana na to bomba na ba réserve lorsque maintenant ba pasteur mingi o bazola na ngai lorsque ba kana ba dojo place biso zaki ba maître ceux qui ba pa na biso ben besoin na sala ba miracle o muta benga ina PCM mwana ngana zo ka mona na réserve na scène na PC mais mona mo ya mabe pour ça ba désordre kuna contrôler ba mission wana entre parenthèses on les a prise na ya suka ya témoignage parce que na olinga te bana nzambe batikala toujours na ba condamnation ba biloko na tongo fongo la ba biloko na ba secte na ba on na obeta ba masolo o pasteur moko boya na nguya bondele pona ngai apesi au mona na réserve ya dojo ya maître baby à l'époque o to bane ko pesa bango donc biloko mabe o ba pesa bana ba frère baby malembe pour comment na suka témoignage comme mata na kanda papa na pekisi alobate mais na comment na à lire de changer Matifani eza aller changer Matifani bi tangu na zonga na ndako na bisako na suka misabi eza le loko moko te au journal le BBC journée na ngai lorsque na komena phrase o robeta lisolo ya mama na ngai et BBC journée na pena lele mabe pena soki encore force pénère au télé na prière na prière raté ah bon oui donc wana pena esa le mabe ndenge mo peso no ko mabe lorsque na mona ba ndeko mususu ba komi ko se confier na ba sala nzambe o ya mabe o ba se confier na ba sala nzambe o ya malamu pele ba tomba tika bango ta na niveau attaque non ba lia bango ta ba mbongo na bango ya pamba mais bazo susu mabe ko kote suna ba nzoto na bango na ba foyer na bango ne place oyo passe ça la sko biso na kati na mutema na biso
frère baby tozongela yo to komo kita na partir yo to lobisa pasteur 2 questions seulement. Pasteur affaire ba mafuta ya ropakola frère baby atangela kibiso liste ba mafuta to pesa ki yango. Est-ce que c'est important ba nzemba zo komitungisa ba pesa bango liste? Est-ce que c'est important ba yeba yango pe ba boya kopakola yango pasteur? Ba kabelo non comme tout ce komika titrage kanga au certificat na kabelo au certificat bon, il y a des choses on appelle que montant nyoso dans moment où nyoto c'est la monde à mabe et loko mogota mala moetika la parce que nyoso zo sans mabe mais lorsque moi nanzamba sombe loko nyoso même chenette ngana ebito sala mutu délivrance akinda na zanda sombi chenette ndoka so yaki moyeka mama na nyoka pendant kalala ka nyoka ni milaki makila mutu azana santé bando beba si aye komona ki abandi kokonda mais ko tambwa na nzela boye akute na grâce ozwa mutu na nzamba lobela eke eloko lati eza nyoka umina ba message vrai bato baboya yango mtafinga nga chenette na ngai eza nyoka kende nzambe bondela nzambe no atalisa yo kota kendeki malgré que kosunga batu akei boye alali na butu azolota nyoka ezobima na voilise na ye ekatisi ye eke na salon ebimi après kozonga ezongi su na voilise na tonga la muki abi na lota ki neti chenette na nge bongo nyoka ebimaki ti ezongi après na sima mikolo ayebandi komona ke efe wana ekomi komata ye santé ezokita kaka abite na lota ki ndoto moka mabe tangu aye kobenga intervention ya prière sali délivrance esili après pesi recommandation kende ozongi sa chenette wana ke na zando kokoma komika na mesa ok tangu mutu ateka chenette wana kolo mesa wana zalaka te tangu ka mama na monika chenette na nda kutu koluka chenette obanda kala na na tekelaka chenette ofimo mutu atekelanga chenette tekelaka combien bamo azumbo na zongiseli ye omoni sera komi kobanga na kozwa mbo parce façon mama na yambela ki chenette na ye na kati ya mesa ezalaki lokola eloko moko ebunga surtout ki tanga moni yango alors azui chenette na ili koloba ke biloko ebele bana nzambe baosala toto osala mokilo eza ya mabe mais sanctifié par la parole mais eloko nyonso comme lokwa neti doctrine okola mafuta baorekomande kaka soki yango eza te mwa ete mama luka kaka parfait wana soki eza te mwa ete mama luka kaka poudre wana soki eza te donc soki eza te prière esimba te luka ngo kaka c'est-à-dire il y a quelque chose de mauvais derrière ça. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole, mais ce n'est pas tout. Tout y a tout est. Mais tout est sanctifié dans la Bible. Ce que dans la Bible, c'est au côté. Mais pasteur, ba mafuta ngo yebani batika na ba boutique awa ba mafuta opakola po comme ça moi elongi ngebu ngebu. Donc ba nanze ba pakola sur ba mafuta te po liste ezali. Non, vraiment il ko bimise bima nango. E bima ba nanzambe ba bika. Parce que musuba osala on par ignorance. Ba sala on soute ba simba on soute. Mais zo bebi sabatu bon so ba osala on ndeni. Mais tout est sanctifié par la parole. Ba ko sambela pe mta pakole. Maman, tout est sanctifié par la parole na cadre ignorance mutu ayebite. Mais ceux dans ayebi loko eza mabe boy. Ba sala na titre boy. Dans ça na ngote. Parce que Timothée. On fout des belé to repona maman. Parce que Timothée. Et on ka question na ma bete. Merci maman. Na kotuna. Pona on ka passe là na sala. Tes problèmes ezate. Admettons, vous zappez bon, tu cause zappé bon, tu comment souffler à tu fais une salle à pasteur Timothée, donc il y a vestement complément, il y a Versas. Quand bien même Versas, c'est Yokana Sango qui les a marqué mon comme abbé, bateau à salle en bas pour cultiste. Yes. Pasteur Timothée, pour y bien, ils a bon. Atika. Oui, Atika, ba marque Zebela Koluka. Atika. Donc ba marque nyon surtout on a déjà ba ça on ba Versas ba yoji ba nan ba kiti c'est ba za ba PD tout ça batika ba ça bio ba ça ka o ezanga griffe ngai vraiment normalement la ta nga griffe ala ta nyon so ya griffe nga la ta ngoti même ata monto na moni za moins cher eza nango griffe te eza nango simple so luki pona mona na griffe te eza nango ka simple donc taper sur le ko yebante c'est ma photo pas la ko nyon so eza na ba marque. Hein? Ils ont une marque. Mon le diable avant na ba marque. Avant na ba signe. Par ignorance on a la tige zala kuna na kati na ibite ba bomba ngo. Bon ils ont une fête parce que dans. Non, na parola mafuta. Na parola mafuta oya Yambila. Omoni na parola mafuta nyonso omoni ya mafuta wana. Donc biso to zonga na authenticité to parola mafuta.
mafuta nyonso omoni ya lotion okopakola na yo. Mais bino ba pasteur en église ndebo yela biso système na so mafuta na nga yo ye na onction d'huile na yo okowendra na kati mafuta na nga na sala ngote. Yo sala na sala ngote ata mkomo te na sala ngote. Jamais na ibisa que soma mafuta yaka na zo huile d'olive na baksa. Bible lobi hein. Soki ta mafuta to bondela ka to bondela bo nzamba lukama asala mafuta. Bo mafuta ezate. Hein? Mafuta nyonso eza mbila na ndako comme na mafuta. Parce que mafuta esalaka non. Mafuta lingo bateka yango nde ezopesa force à prière te. Soki eza recommandation mafuta mbila kaka. Hein? Huile wana otobengaka nini huile d'olive. Balambela ngoti. Kalingela Thomson bato alambele. Mais tant to bondelaka to bondeli to sali bonganga le sambo nde forme. Donc ceux qui prient ça tes en forme te. Frère bébé abete masola ba kabelo ya basuki ba mèche. Bon kabelo déjà ndenge to. Une question te passe. Oui, merci. Peut-être moi c'est juste l'ambiance de cette émission. Yes. C'est parce que nous sommes comprendre que nous toucher ba point na. Ba point na ngai. Maman tantine okuti madame maman tantine abiso. Yes. Na kabelo na mutu. Bon, ngai kata on a mbelité. Te. D'ailleurs, omoni na kata suki hein, ezaganelo babengaka soki na ebite na terme médical soki bobenga idem soki nini na ebite na lobika. Hein? Eza makila. Hein? Te, ça veut dire que eza personnalité à mutu. Soki eza personnalité à mutu. Na lingo la tano esthétique. Ozango esthétique la tanayo, mais au porter mutu. Musu na nzoto na ona olingate. Parce que kabelo so bana nzambe mingba lata ba kabelo o pena o ya bondela nzamba bise dongo lango. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nous avons chez la bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au foutu bon qu'on a partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto, biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans le Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. La tata esthétique à Pamba, esthétique à pas parce que au monde soba nimba yeba personnalité na yo.
baika bazuba na teste bazuga suki no isi ekoyaki ato kendaki wapi ba tester boye ba mona ba moyo ba bia eza intel mutazali awa so tango lati kabelo ya suki uti na nzota mutu yo lati on savait lati deuxième personnalité à mutu so azana ba problème na zana ba makamu na zana ba esprit na ye ba ne ko tungisa ça veut dire bosali connexion ba kisi parce que Timothée tant maintenant kola na ba vie ba permanence wana vesta mutu ya pe personnalité mutu et koko tanzo tonote na cadre ka bon veste ya mutu elamba pende sa mabete po bible e recommandango bible commandé pe bible lobi kutu soza bilamba mibale kamata moko kabila mususu ça veut dire dans la attaque yango mettons na kabila acte d'amour na acte d'amour dia amour sanctifiant déjà ngape na sombi kabelo na cadre ya beauté wana osombi na biso mano esthétique parce que Timothée Marambozolo ba eza sombi esthétique sombi esthétique na suka songa misu bende frère baby bah j'ai tombé pour Annie la émission en pleine émission merci c'est juste l'ambiance de l'émission parce que Timothée Lobana Souka bon Liloba Souka ezali na cadre nyonso tozo sala témoignage ya liboso ezali tolbaki eloko mona lobaki témoignage ekokata na te nayebi pete na omema témoignage mbangu mpona nini okay naza na besoin ba élément spirituel ebima oyo ekokangola bana nzambe okay to bana nzambe fo bakangola mapase to wana droit omema émission mbangu te to omema mbangu mpona nini parce que surtout mimbangu to sauter makambo ebele alors soit sauter makambo ebele c'est que parce que témoignage a complété alors soit a complété c'est que mission nzambe na kati na ye ekokisa mite parce que nalobaki eloko moko nzamba tikaki akende amona bongo aya abimisa mutaka la satana isambwa donc loko la satana zo sambwa biloko nini so bima ba démon ba kokombele biloko belebele ba mission nini so bima soko yebisanga mama so to kataki émission mission oyo eyeko bima ndengo lobike mama moko na kata ba mama abengaki abike na kanisa ki bébé akokoma esika wana te mais bébé akomi oui akomi parce que force maléfique ne zo ko konzaye soko soki témoignage katanaki est-ce que eloko wana linga ebima te alors na mususu tozo kende lisusu to kende découvrir biloko beleza na kata l'église mais ba parler à langue ba parole de connaissance eza biloko mususu ba kotiseli biso e uti ya nzambe te ya molile koti bon peut-être okaka mutasolo ba langue mais to yeba te langue nini azoloba hein baka okoko korobo ezali ka okoko korobo oui eza ba musicien ba yembango musicien moko invoca beti abi ka okoko korobo ozomona donc ka okoko korobo c'était quelle langue ça c'était une langue codée donc frère bébé dia comme peso ba avance à témoigner wana ezali eza ba développement na nga papa parce que eza ba biloko toyoka oyoki yango ba yembi mais oyebi te eloko nini ozo yemba na kati parce que ngazaka nazata na mokili nazaka na ba musicien onga na banda olinga ba musicien na bazalo kola batoyo baloko ba pasteur na yo na ka okoko korobo donc so na bika okoko korobo ba yimbi yango ba bika okoko korobo pesa biso nguya to bare ba yuma na ba tuse ba yuma na ba zebeze na ba tuse on va mettre nzama boko la bandako parce que tu vas te na ndimete ke makamala ko itala non tala okandi na tala ka ona ndimete penda ka okoko korobo prière mobime silipo c'est ça obi pona ni matifani ngaza ka yanke naka yanke naka oui naka yanke ngako na masina oye ko kutuzanga omoni kache ngako luana faut l'élément eza kache bimisi belema esali force à masina okake masina babanga ngo wana segna bisoti biso lelo eza mambo kaleza imamba wakuluna te Chine ni kulbake union rassemblement la force donc eza likambo ekiri donc ceux qui okika ba simi mona masina do ba simi bilonyos mais lelo comme likambo bakuluna to comme makambo ndenge changer faut passer Timothée no ça on est longini bon ngaka omoni na me ko expliquer le moko quand on dit shege moyibi shege so ki shege moyibi shege fazer mais so ki yanke courageux donc yanke a courageux na terme biso kola ki yangwana donc yanke c'est encouragé abana tongo aye na ville aluki mbongo azongi bo biso so to abana meke to mona ba yanke ba mata ba train ba okima likolo wana akimi likolo ma yibelo ka mutute akeluka ka mbongo donc courage kaka
abimi ake lukambo na est-ce que biso to kota ki wana parce que au moni o balba tela tata te mama te hein mutute donc il faut se débrouiller donc so débrouiller te olia te ola nzala parce que biso botami we pana age moko ya moke papa kufi bon mama azan eloko sa te ozana esika obanda te esika osukisa te donc kana age wana moko to tanga classe ezate omoni ba français musuna lo baka il faut comprendre ka hôtel François lobi François Molimo sandu ka mdesunga parce que sans les Saint-Esprit bon nabandaki ko natanga kombo moko lobi eza nan chaka ba mission to sala ka lokola tana lo baboy pardon maman na bomba yango te na bité we ba beta boye hein nanan bon boye donc yo banolinga ka redi a miss na papa Wemba. Bon, pourquoi? Parce que à cette époque-là, tant que là, biso kol ba voyou ba yanké. Ce que ton amon ninga zo yembela, façon zo yembela moi logique. Donc la logique on a ce que tu en Hollande. Alors si on a K-pop na moni ke esimbate, faut na yo kabanze monaye pour na se concentrer sur la vie. Taka peta muki. Merci au certificat na tanga ba kombo ba opesi na papier te yango na tang pasteur Lazaki yanka nolinga papa Wemba na redi a misi ka okoko korobo na okoko korobo za prière na ya sala donc za langue moko loba abeti on a prière le grand mingi pesa biso ba yanke ba nini ce que biso no sata biso ba yanke ce que il faut qu'il ki yanke wana o kanze mo ka okoko korobo et pesa pe courage au matin na train to bare ba yuma na ba zebe na ba tous esprit to ba tous esprit or za code moko codé que ba tous esprit banane ce sont les gens qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Ce sont les gens qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas la sagesse du Saint-Esprit. Au moni. Donc yango moni ba biloko yo ba osa sa frère baby ke kende sala bo. Donc yeba moni na monde à ténèbres. Ba ya mona ke azo évoluer or ababimse tout ça. Donc ti papa mba mbela mino chance eloko pamba wana zo c'est chance eloko pamba ya mona mino ba tout ça. Amona mino ba yuma amona mino ba zebe parce que 5 da prière na monde à ténèbres zebe naite nanzembo naite na lobby mais ezala nzembo yo kanzembo wana kuna makambo ezamula zebe ba zebe ba tous esprit donc a sali prière bi ka okoko kobo pesa biso nguya to bare ba yuma na ba tous esprit to renier lokolo na likolo ça dit renier mon frère bébé batindie renier o renier sikoyo kene renier likolo ba tout ça mais là ba makila ba wana ba zebe na yo so le rôle ba ke to renier le quoi yo na likolo mais ba na likolo kanzambe kaza na likolo tant nzamba bengani diable diable yaki installé na katikati ba benyango perse ba prière mingi bana nzambe basala ka kenda ko kanga mawana parce que si ka diable a installé autant na prière à Daniel tant à sali 21 jours ya prière prière à Daniel et mataki nzambe pas tini bénédiction mais ange à bénédiction a commis na perse bakangi OK bakangiye donc lobela mikolo koya merci beaucoup tozon papa numéro de téléphone pour yozo kende numéro de téléphone ezali plus 243 89 99 27 616 plus 243 89 99 27 616 merci ya prière ndoko iko benga pasteur ton conseil ton question. Toza toujours na frère baby mais pasteur azo kende aotika frère baby tozwa élément o esala ke pasteur akende po tikela nga frère baby toza na awa ti tenanga na bani ti eswarose. Amen. Petit témoignage ici là. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Il y a quand même des questions vous allez belé pasteur zoki maka. Te nakoya mama moi musa les amis mais na disposer tant le quoi to komi ko kende na batango mi pepezo ya et puis témoignage a komi ko kende makasi diable a linga suite au tikatan. Donc il faut concentration, il y a prière et à la dès que toi aussi sa prière. Mais félicitations frère bébé comme ito makasi. Oui na loba ki eloko moko na émission zong sa image wana. Maman Tiffany zong sa image mo le kaki na loba ki chaque fois il y a toujours la changement parce que tant muta kuta na nzambe changement tant comme nga na ki yanki nga vrai yanki. Na vrai yanki maman Tiffany. Yesu pe na buke longia. Sala tailler apesi forme ya lingi. A comme so kimia. Kimia. Donc le son na l'équipe ota ba yanki musuba osaki yanki obia. Ba iba ateke oh pas les cas. Merci frère baby. Oh le bel pasteur Nini à comme kende article.
Juste avant le baran on bon aller na papa na ngai parce que nabi après nga pe aussi ça na ozalaka na parce que toujours na zalana donc tongo midi donc toujours na zalana donc bimane place ya zali ngazali donc bon aller parce que nabi to kutana. Merci pasteur Timothée atiki biso tous éléments on a régie et puis tozonga papa akende a régie avant. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disait Ozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique.
Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, parce que moi tout qui moula izate, donc ba témoignage au Landio, table sainte au Landio, mission ka au Landa oyo, attaque au Landio amuke oyo, donc cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage. Kazo landarawana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage des wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Let's go. Merci Jésus.